Congo Millennium. Très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. Moi, votre humble servante, Maman CC de la presse congolaise. Merci beaucoup à grande équipe technique qui m'accompagne pour la réussite de cette émission Exclusivité News. Merci beaucoup à Jires Mwanda. Merci à Jordan Kambala qui assure la régie finale. Un grand merci à mon boss. Lui, il est boss parmi les boss, sauf de servir les autres, l'homme qui a sauté l'égoïsme. Merci pour cette opportunité. Un grand merci à mes fans. Obamisana qui soutenu Maman CC de la presse congolaise. Merci beaucoup à mon coaching, ma grande sœur chérie des cœurs, la designer de la presse congolaise, Mich Mima, même Moral. Merci beaucoup infiniment à le véritable boss Lynx Longelo. Dans le cadre de exclusivité news, Maman CC, Boebi Kasoka Kiti na terrain, c'est que tout ça a moussala la biso ndenge zalara. Ya biso bapandisango to kendara kaka na watis de to. Toza bongo na moko ya bapandisango pe amboka na biso c'est mon vieux. Donc c'est mon vieux à moi. Solo la rappelle bien des akaka aebi aza parmi bavie au bas soutenant la musala au petit nango sale lo moi mabe. Donc il s'agit donc de celui qu'on appelle Gabana Basele dans au vent na ngai to solo la moi solo moi pour quelques minutes na cadre ka ya exclusivité news Gabana Basele meilleur ve bonne année boni on est mabanga na o basolo ndenge zala kaka ti pese loko zo te banga so 5 ba o ba koti na répertoire ba o pese loko yo Maman CC pour pese ngalo Maman CC ndeni kitoko siko Maman CC Mobutu comment Mobutu kamite yo yebati za pale Maman CC pour ça Maman CC Mobutu ate mais Maman CC ça so lo ba Mobutu tosi Mobutu on ani kasi o yebalante vina yo samba yo pe yo yebiti boni musala obangi ndeko na biso musoso oya belisima alinga mu papa nga una banga te nga kenda na watis de to soza mirinda obima masanga kala nga utuzwa na yo ya mirinda te na bite ke soza mirinda obima masanga momoni température ndenge betaka la juge yesus na jugement ngo alora ba jugement de la presse ndenge boni santé boni musala santé ça va na to musala obi ke bo traumatiser ngai automatisé ngai donc la vanga nani directeur d'ado to benga de game Gabana ka ba benga yo émission voilà bon comme c'est le travail qu'on a choisi donc on n'a pas le choix on ne peut que répondre aussi répondre voilà 2017 lesquels ont déni c'était pas facile tout le monde 2017 il y a surtout dans le monde musical tout le monde la réalité est belé le monde musical est belé il y a makasi nini o choka qui ne fallait pas depuis au banda carrière no au monde qui est mususu vient na o songolo asali boito petit mo songolo to master songolo au monde leki na 2017 non année qui na normal année qui na normal ngai un souvenir moi vie dans les accidents dans Sili donc accident dans il ramené à mon bébé dans cet accident et Moussa le bébé ma mutu et bébé mais ils a couru na zoaka ya munene ngwana et nzamba sali que comme na ngamo na la mwana et accident et na sali na ngaki na risqué na za handicapé pendant na liboko na handicapé pendant une année et 6 mois. Notamment la plâtre les bourgs condi na comme handicapé et ba master belé oyo ba contribuer à ma maman abi akokufa le boto za bobo na kombozela aoda mettement na ngamo na nzambe liboko na ngazo normal na ko beta pe likofi asaki na couper ba pêcheur couper ngo za yo ba couper mso za couper za ya grise mais à force il y a ko pêcher na ngo ya ko tona na même po yeza ala makasi na nzoplo yena nzoplo d'argent déjà nombani biso bana bonne vie ozomona te na nga mona bonne vie na mutuka na ti propre musicien na rien na place là-bas parce que na mona moko papa na zaki colonel ala mbongo ebele nga papa na magistrat parce que soto tenir de la gombe na zo bata makuna po biso to bana moko boye papa lingi chic mama mibali penza basi na li ngompe na te mo na prévenir lelo na comme na 38 ans na se réserver na boya robot bana batu po net boya abota soki 3 basi boye pour y na la sarante et donc spécialité na ye basi ya butu ya on na mama makwanza netile azana makwanza ebite wa mto ebite parce que yo so le obeta masolo muto ebite azab bon na le cas parcours na mais on est ye na le cas parcours na par rapport na sala et pas na ye
Ah, ça va, par rapport à je fais 6 ans et pas là. Tu n'es au moment où tu intéressé dans côté. Est-ce qu'on est inatal? Moi, il y a eu ce qu'on a intéressé dans mon beaucoup n'est propre. Manzaka no pesa biolia manzaka. Voilà, toujours continuer. On quand même ma quoi été. Bon, ce que tu sois na nga chebo. Quand même filmer nga. Chebo. Voilà, Lex Longelo de Bundes, ce sont les servir les autres. Achaboui. Ce qui m'a quoi été. Et puis natika. Voilà. Voilà, toujours continuer. Achaboui c'est non. Na koebisa. Na oloba. Le longo la chemise, tout la panzi na ye. Non, makamo nezo kende là. Il y a dans la forme bi fuck. Bi fuck. Bon, Rebi, 11. Le macambo, te gabala. Ballon. Bon, c'est bon, c'est quand on botte ma tête. Michimi moro, petit michimi n'a pas. C'est la botte nomte. Maman botio. Le ban Rebi nzembo. 11. 11. Attaquer les yoka. Mangunga. Masoleza mwandambo. Yo lukane ba vie. Luko a vie par rapport à la vérité on a ebisa. Moni. On moni bato ba libanda. Tala. Hier une fois ça l'émission a fini bata poto, bata ba stress té. Mito sala, bata poto mito sala. Ce que tu as pas tu n'aimes ça là. Bato bana poto to wakina poto na ba c'est ba 80. C'est que yo n'aime to perdre. Ba vrai bana poto. Vous en pas tu refi? Nani. Bon il est na âge na taille na rolinga mu balo. Yo ebiti. Yo a fait la ngo ebiti ya palette. Yo ebi petit da yo. Mais non mais peut-être bon mo lever pour be ça l'émission. Oui. Pour ça émission na ndako na wana olbaki no. Yo ebi. Voilà za la mutu la le cas parcours dans. T'as un sens nini. Na kati ya nini ya site na ye. Na site na ye. Na travail na site na ye. Mais yo kaka moko ondimi ken piana moko oboy ken piana car yo Blancha Moussaka mo peto za ata la moi doigt de Ness vient na yo ya quartier nani Blancha Moussaka vient na yo ya quartier moi doigt de Ness yo to bengi o beti lisolo na ye comme bengi wana ngasko na benga ya chale c'est toi que ça YA moi doigt de Ness mais otuninga question ngamo na commission ko na bi ya chale obi ya chale obi ya ifekele ya ifekele obi boya kubuka Bo chale. Kasi como tangana como ne vrai como ne chale. Nati ngai na koli ba menga pa muke. Papa muke ndo ya père na biso. Como nga na Pierre. Parce que comme père na nga como na ngai. Donc ngane za bo so luka nga pa na biso na luka Pierre ba se ba la sangai. Nzoka ba peta biso père na biso. Donc ya chale ve kubuka. Ngana na problème na été. Ezaka ke na mona ki azo finga we ranson. Afinga même na sœur na biso nati azavé na ngai ya chale ne na ebe ya Sylvie ya Silva moi na Sacramento bato mbongo penda bato mbongo to ebi na kitambo o na ba sima mbongo na kitambo to kopera ba respect belé eza lokola papa ba ya Sylvie a parvenu même ko finga ya Sylvie koloba kay mbale bossas to yo au côté li maison mère non à côté de mututé pour défendre Sylvie ma défendre Sylvie ma ça lui au pasika kaita ke biser na yo yaka et tant que bango mbale baba ya na ngai ya chale na Sylvie au milieu du village non ngana siliki na moni mabeza nini ya chale ya ku nabi ya kubuka babenga babina koma ya na bino oya porte parole nabi ya na bino Moussaka Ye Moussaka tout ça Moussaka et serveur batu. Na Thompson na ndunda po Moussaka bala mango na ndunda bala na Thompson bala na soso. Ba jour a fait nzimto ba mongo boy. Mais Moussaka o tozo ka o Moussaka Moussala zui. Donc sokotali Jésus-Christ. Sokotali Jésus-Christ. Obi kombo leki ba kombo to na mukili. Comment Jésus-Christ. Ce qu'on a YouTube, les lobeti, Jésus-Christ. Et qu'on met 58. Mais ce qu'on met Moussaka. Donc, Internet n'a eu Europe et la moto. On va se dire Moussaka Fingi, Moussaka Lobby, Moussaka Choli, Moussaka. Donc, Moussaka 7 ans qui moto Finga tout. Et puis, c'est pour la première fois, comment on a conflictuel Nengwana. On m'a dit vieille fekele. Babota bango 6. Baza 6. Moko to kufa. Na oto batika li balo bisaka ete. Même okuto a kufa la sele ba vidéo zo lela, leki nanga kufi ti nengele kina kota sama bele ata $10 pa ma pesa ete. Aloba ki ba pesa $5,000
pour na matanga, mais pour votre information. Pour votre information, Mouto a matanga en charge. Vient à Mouf, à ça na Monique, na Monisco. Nabi ya na ye. Donc Mouto a dépassé mon rebelle puis Abi a payé $5,000. Papa chéri a payé $5,000. Papa chéri. Ah, je dédie cette émission spécialement à ma maman chérie de cœur, Valérie Bachile, Motema Yamoda, Dikale, Kandol, Babi chez lui, les livres Esterni Liana. Au niveau commentaire, on est parce que on a invité donc yo maman chérie comment maman chérie Valérie Bachile. Maman Valérie Bachile, d'amito asili kelio. Au spécial bangano valeur te. On moni yo kimi singa pe kuna ngana landi yoti olandinga inazongi obanu boka suba mabanga nazu na ngata na fete obi kembala biso sa émission voilà. Alors Moussaka wana ba pesa alobaki na internet to iza to biso to ebi aza $5,000 papa chéri mais papa chéri et ça la biso pas si tant okenda na ba 5 heures wana oh na $5,000 wana il fallait que pour to ebi yo avant à place ozoya équipe d'avance et Fongola Ranzela. $5,000 wana Moussaka mbonane monanate. A dépassé à $300 autotika la aboufa. Le autre bano boye. Mon nate ba otala même fanatique papa chez bozo kangai. Na bi papa chez tam moni Nicolas dans la studio moyen ala da même maman yate. Boye bi sa papa chéri boye. Jour kendaka ba te belé ba lobaka. Niveau papa chéri au fingamaka. Même ngai na soane la gayo. Tio kendaka wana yo aki oyo partager mawa na biso bana kitambo. Mais tant qu'on kendaka wana o pesa ka biso lorote. Mais après Moussaka lo baki o pesa ka $5,000. Bana quartier niveau ba critique ka yo et ça la nga pasi nga petit nao. Moussaka mbongo na ta ni aller mbongo tout après sa cotisation la famille et puis lelo famille ba considération yete ga sala pas mutu yango moni levi mavuzi ko du collaborateur na yo auto bengi biko nzetambi na mutu forma Moussaka levi mavuzi na minute na matanga wana a défendre yo mais Moussaka boufa tout so balobi ne boye azolo boye so e mateli mutu ko na zolo solo moi ko du mutalo ayo kama mazolo bezate. Donc c'est pour dire que vraiment batora ba Moussaka wana il faut pensa na ba seke belé moni asala effort que ngana na solo na yote azali na raison parce que na bi mango belé o il fari na yebi na funda kaye pa na yo o juste bo wela ni non micro tia micro na loba oh comment violenga il a plein d'émissions là boy po elo tisi ko bozo welela yo na Moussaka eye banati bibenga kitambo miami meki miami ngo elo bowela yona Blanchard Moussaka ezo ye bana obi à l'époque tana zalaka ndena bandi ko finga soko to kunda bandi ko jifa tambata obi bino ha bino boye ndeni na oli sous d'émission la mo jifle na ndeni non comme énervé ngai parce que autres na ba question o retenir micro pour nani mais qu'est-ce que micro za qui parla ngala lobby na son c'est le micro vraiment pour petit na ngai ya monika to okene pour na fala kata émission pas ça monsieur Belé Lembi. Et puis dans cette émission, nous avons un bon temps. Voilà, et bon, cette émission, nous avons un bon temps. Nous devons défendre la moralité publique. Nous devons Moussaka. Pour te dire que Moussaka, on a Thompson, Nasoso. Mais, ouais, à comment on tâche même mité ma batou. Yé Moussaka wana. Basi spandaka na wenge BCB. Je dis pourquoi basi spandaka. Pour faire un autre roger, nous avons spandaka mukolote. Après on a temps avoir suspension oui maman bela loba na tiki un mois ce qui na zongi te dans salle émission arabe la salle émission Moussaka tout et combo ba benga Moussaka tout et côté uta maman émission ana finga mukulu yé Moussaka wana comment mutu mo na quartier so zo micro atala kidiba tunaka bana côté na sotoloba tuna Gabana basela se comportera ndenge nini na bana quartier ba webisao l'homme sociable mais Moussaka levé il fait que levé ba lobby yezaneka so va ni boy o ba lobby ye ata ba obetili solo na yo na petit na biso comment on dit comment mususu hein petit na nzombo na yo h Moussa bo so bilo mais so vie ba lobby yo kikaka
ennemi. Donc ici vous savez non son ami vous songi eza masolo ya privé. So ya legi ka moni bo ba souté ennemi. Donc ceux qui tous na 40 jeunes, azana problème na 38 personnes. Toke na makambuya lupangu. Bisolone ngwana mama lupangu. Ilo yezo lingate. Bino ba jeunesse bo sambusa yi. Tonganda wa bien na lupangu. Oui. Ngamona bandi. Viens nga ifeke le las de la Kurunta, le vieux Kubuka. Faut bandara bien. Viens ifeke le las de la Kurunta, le vieux Balobi, autrement appelé le vieux Kubuka. Comme on aime ngwana. Chale ya comme on a été ebele. Chale ifeke las de la Kurunta, le vieux Kubuka. Le vieux Kubuka, moi si naye famille na babenga nga lobi. Babi benga benda ya rabino matoyi. Benga no matoyi. Il paraît le pan au moins si n'a chef à chantier. Le vieux Kubuka a comme pas de sang le pan mimosa. Il y a mimosa ce qui est pompage. A ce que le pan quand on sort de mission elle prend à moi si n'a comme on a Françoise. Françoise dans la poto azumbo on a musala na kuna na poto azolu kanda. Le vieux Kubuka au lingi moi c'est à partir de Facebook. Bolingani. Tant moi ça y est. Moi ça me dit que bon. Bon, comme vous avez une base, bon, pour plus de biais, il y a avoir un basi. Il y a avoir un abana. Alors, venez de avoir un abana. Obi Serine Zema, Gaïté, bon, what is that deuxième épisode? Maman Beneza ya Oloba. On a tout sauté dans le water que nous le pangou. Comment il fait Kubura? Pour n'a besoin de fingete, n'a le bakaka, bah maman Olobi na comment on a eu? Et ça n'a pas si pinza. Ve Kubuka lobike azana lupangu mi ba ala mapangu mi balé ngai na avane pa na biso mais na avane pa na biso ngana boya makamute na no futa na bandal tango yo avane pa na bino na zonge pa na biso ça fait pratiquement 3 mois ozaka pa na bino otongi ndaku et pa na lupanga koko obi koko ko na bango papa ya papa na bango wana pa na famille mais kuna pa na biso ko ta bi coup direct parcelle na biso. Pour toi, 12 parcelles. Nous avons aucun vérifié. Mais avec Kubuka, à l'objet de la Mapangu, Nakamwe, Azan Lupangu Moko, on a un terrain. Vous savez, quand on a cimetière à l'Utendé, le monde est aussi Mboudi. Oui, Mboudi. On a aussi Mboudi. Ah, non, aussi c'est succès quand on a Mboudi. Aussi, Balabala, on m'a belé. Tout le monde, parce que Balabala, on s'en est il m'a dit, si on s'est monté, comme awa, ti masina. Et Ozana, oui, je te dis frère. Ils ont sur la blague, t'es bon vérifier. Na l'utendele, na l'utendele wana. Ils ont l'utendele na 4 secondes na fin fond. D'ailleurs, ne sont comme aussi nani mbongoni. Mboudi awa. Pour que ce que tu n'aies pas fait Kubuga, il faut aussi tragique au banet awa plus toi ali. Ti masina. Parce que Masina Pascal, on a côté Masina na côté na côté to kena ba matanga wana. Côté ve Kubuga na ndenge mus place ve Kubuga vandara. Lupango zo bete la tolo ezali lupango ya Maman Françoise, belle-sœur na biso. Bino botika obi vie zo linga botu ni ba question mais bino ba comprendre. Et ça n'est pas si akoko kangote. Mais ce côté botu ne wana na soni kaka a répondre kaka ezali lupango Maman Françoise, belle-sœur na biso. Ce qui a dit que c'est le pont na ye, banane bo vie na ça l'émission na le pont na yo, bokomi. So bokomi ka pas école le pont, so bokomi. Bo vie avant to ben émission vie, est-ce qu'on a livré parcellaire te la refinga. Ah kawa kiko. Voilà, non. Voilà. So bi ka vie l'accès de livrer parcellaire. O ba liboso. Ah ta boy. Quand caméra kango kingo yo, na biso makambo. Sikoyo, moi na mosa ngani asa musane belé batin bela vana poto a construit foyer na ye. Aza bezo so malupango ye mobali yo so mona neti yonga na mbali na yo ngo so malupango na komiso commissionnaire. Commissionnaire to so malupango mo a tel lupango comme ba ne 4. Sikoyo ve Kubuka a nga déformer maire fonga miswa fonga miswa alingi sikozo ba document ya ndaku wana a falsifié tout nani e document za la poto voilà le pas sombi document za la poto soke sali awa abimisa to mona kombo na ye donc comment on mona ana Françoise
Moi, comment mona Françoise, mais ma base ko et pas na été pour passer pour batimba. Batimba, c'est là bazuye ba chef à chantier. Donc ndeza yo na ndela ba misala, ba mona bazelo, ba mabanga sko mu rôle na ye. Na lupango wana surveillant, chef à chantier. Yango mona sala ke aider a comme makele puis mutu akenda États-Unis. Ngana sali 4 jours na poto, na si au mona na lataka. Est-ce que c'est l'impression qu'il y a 4 jours? Na mouta qui 12 mal. Oh, t'as le mission ça là, gaga. Ça fait pas fil à basser. Voilà, il y a un problème. Et puis, fil à na été, bah pour on est zaboué, bah pour on bêta ou. Toutes les maladies se paient karaté. Hôtel et l'action. On a vendu, bah mon a griffé na sima. Pour le monde a fait un assistant maloba loba. On a dit d'Adjina Galiano. Yo, ah, musico, China Galiano, bon. Vous allez dire. Bon. Ah, ok, merci beaucoup. Donc, bref, dans le baboui, 5 émissions, dans le baboui, 5 émissions. Je sais que Gabana lobby boy. Tena yo rôle bateau rôle bané na monté. Comme la couple, yo na belle-sœur. Et puis, so on a ma belle fait ko finga ngate na petit na yo vie, na petit na yo. Benga na téléphone do mission benga nga. Do mission so me be ko sana ga makamu me bo maka moto. Mais so ki o finga. Obe ke mikolo o sana bandal. Vous avez une boîte bina. Na boy sikre matao. Pour n'abîmer dans mato sikre. N'abîmer dans mato sikre. So finginga. N'abîmer dans mato sikre. Na mato sikre à l'aise. Na kena kota musala. N'abîmer au moins muto finga gawana. Oyo mama tête tendai. Obi ko l'accent tête tendai. Comme ça tête tendai te. N'ale ba tête tendai pas maro. Ndeko ya tête tendai. Obna tête tendai linga na mutema yewana. Na ba junior capitaine. Soki finginga lisusu. Ouais mais ça va appeler déjà Limaimona. La fondation Ali Maimona. Batika ngasko na répondre. Pour na répondre non te. Maman na lobby, ils a vérité. Soma ina kosi vie. Wa vie na ngai. Soma na kosi. Zoba journaliste 5 bango. Mais ça pas mission belete vie. On a ça ka mission ka vie, on finga na ça ka mission. Voilà. 5 ba mission to wana. Ba journaliste. Et là on ba ba tout tout. 5 ba journaliste wana. Ça la point de presse dans le pang wana. La qui ça livré parcellaire. To acte d'achat. Au somba le pang on a combo na yo. Mais sur la comme Françoise bomba yangovier. Voilà. Et puis il y a Souka. Naza sel mutu oyo na yebi bien. Au moins masola maître Baja. Masola maître Baja oyo luka problème oyo ndu le katana ka même de psanga. Na masola belo beti ya BCBG beti la ngai. Au bon sorte qui se fait à mon sous. Article. Moi viens non ya. On a fait un appel conseil au mon appel conseil que tu as fait un way and mon abonnement fin. Tellement la biso. Voilà. Donc viens dans Tchalé. Vous avez un ngaro mingi. Bon petit à ma télé non répondre était pour à un solo. Et puis petit à ma télé voter ma beauté attends ma beauté. Moni aye bana hotel maté. Alors also on a vrai noko. Noko benage soki a bete film. So bete film ba répondre. Patron na ye a répondre ngai pour ayebi ngana mystique. Alors yenga zawana vient nga Tchalé comme ça na pesio il ne faut jamais qu'on réponde. Sans répondre ngai. Na beto ka prise moi mukie. Il y a tête ndai. Et puis il y a orchestre na bino. Wala benda si créer matayo. Na boyiga parce que tu as besoin au vivre hein. Au moins on a biso biso somo parcelle ya biso. Nasir ML wana espèce de vertige et un problème té. Mais vieux pena pardon. Na sengi bolim ici boma moto. Merci na Ali Maimona les boss et ça et Kati. Merci na les boss Ali Maimona, Willy Mouchen du Code Mondial, Dani Denere de Madrid jusqu'à Lubamba. Merci na DJ The Game, mon ami, directeur technique Nabiso. Merci na chef à photo, directeur chargé et à logiciel, Patrick Kiala. Merci na mon conseiller privé personnel, Patrick Nawezi. Oui, Patrick Nawezi.
parce que ceux qui ont fait l'émission, tu n'as vu Patrick Nawezi. Deuxième personne sur moi. Voilà, merci beaucoup à Jean Ndongala. Merci de vous. 00243 99 voilà 00243 99 021 44 fois. Congo Gabana TV déjà opérationnel, tous les journalistes. Donc, d'ici l'émission, on a Kinshasa, na CBS et aussi na canal Kin. Tu as l'occasion de Internet pour aller à la télévision. Parce que je c'est bien Internet. TV. Voilà, merci beaucoup à Desi Dezingo, Motema Maman Béa, la Camerounaise, Maman Ministre. Merci beaucoup à Alain Pindi de BCBG, même moral. Merci aussi à Valérie et merci beaucoup à Valdi Tamboué, mon ami de Perso. Valdi Tamboué, Babi toujours bien habillé. Babi rien. Non, sans moi, mon balola, ta chalia pembe, c'est quoi propre. Donc, je dis aussi merci beaucoup infiniment à Kevin Lokonda, qui me suit depuis Londres. Un grand merci à celui qu'on appelle Enfo Makengo. Autrement dit, Bogarezanga Lipasa. Donc, Elengezanga Lipasa, Babi, le propriétaire du site Congo Lipasa. Donc, merci beaucoup infiniment à Carlos Ikibeti de pouvoir. Un grand merci à Ridi Mbambimbumba et pourquoi pas à Christophe Mafuta. Donc, merci beaucoup à Christophe Mafuta. Merci beaucoup à Ridi Mbambimbumba. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Alfonso Makengo. Babi Elengezanga Lipasa. Colosite, il y a 3W Congo Lipasa. Merci à Gignon. Merci à Tabita aussi de Ma Mission TV. Merci à Newman, Alain Pindi de BCBG. Merci à Jordan Kambala. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur www.congomillennium.com.